qui va chiffrer, on a 100 milliards de dollars. Hein? Et que va dire que suite à 100 milliards de dollars, bakotinda eloko moko lisusu awa te bango nde bato bakolela biso te parce que soki nayebisi bino ke biso tozali na niongo atia 1 centime te ya bato wana kokondima ngo te toza na niongo na bango te mpona nini toza na niongo na bango te ezali mayele mabe basala problème ezali nini mbongo wana oyo badefisi awo ewuti wapi dirigeant na bango babengi wana badictateur donc y compris baministre banani PDG batiaka mbongo na babanke oyo ya bango kuna batiaka ngo na babanke na biso te e baintere wana mbongo wana ebotaka oyo bazozala bamboka na biso bakendako kuna mbongo wana baintere nango yango bango bayaka koya kodefisa iko todefi toza na niongo ya nini est-ce que biso moko toyebaka bambongo na biso baintere eza kuna bayebi yango mais bakokokate parce que komeki bakomoma yo so komeki bakolongolo na pouvoir natangela bino mokomosu charte impérialisme babi fo koimpose bango baya kotiaka mbongo na babanke na biso comme ça baintérêt na mbongo wana ezoservir na niongo tozodekisa bango siko soki bango baimpose badirigeant na biso bazwa mbongo batia kuna intérêt ya mbongo wana bango batravaille nango bazwi babino todefisi bino alors tozali baintérêt ya mbongo na biso eke kobotama kuna siko tona niongo na bango ya nini bino bokanisi omoni ndeko nanga omoni tozosolola na eza na media ebongo te ezala réunion politique na bango bapoliticien bokanisi lelo topesa na embargo ngambo nyonso mibale biso topesa bango na mindele ya embargo bango mpe bapesa biso embargo soki topesani ba embargo wana moto na moto alongola jumele ya ye atale pa baninga te papa bango nde balondela na biso nde tokosofre nani kisi eza te bamédikament siko ndenge tozali akisi mingi bozosalela ezowuta nini oriente bokoti na bino charlina yotinda bino bakisi ebela batopesa mbargo meme na banzete bokobika me bango bakotekela wapi nano liboso bango bakotekela wapi omoni matière première bakozwa wapi donc tuni bango bakosaprovisionner wapi mpe bakotekela wapi parce que basaprovisionnaka awa batekelaka mpe kaka awa mpe bokolelisa bango awa kaka mobutu aboyi cuivre kokende kuna usine ya Anglebert ekangamaka te Kabila le père Muse Kabila aboyi koni ekendeke ya nini ni parle banzete ekendeke ya mobeso veut dire non travail brit ne batikala kotravaille yango Allemagne alelaki soki toboyi caoutchouc ezali mpona caoutchouc parce que usine ya lerlet nde mpona cuivre bachomere bamati mbala moko donc biso bato tosimbaka bango bino bozokanisa soki embargo ezali biso tokoleka soki bolobi mikolo bozozela na bino loso na Korea po loso yelaka bino ya bataiwanais ya Pakistan yango bozozwa na bino epuis bolobi ke bobomi convention belgo-congolaise donc elingi koloba ke biloko nyonso koya parce que basala mayele moko biloko nyonso eyaka na Congo fo transiter na port envers po efuta bataxe kuna bosiko biso tolobi lokola toza na mbargo biso na bango relation coupe terminé na convention maritime internationale tobimi biloko nyonso kote kowuta vers ntina mpona matadi bango bakolela te donc omoni ke balingaka kolakisa peuple congolais te bavérité o peuple abongi ayebaka parce que peuple ayebi ke nanga na mesana matembele na ngai te nga soko pesinga matembele na ngai na fufu na ngai soki na kwanga na ngai ye moto akolela azozela bitabe kowuta na afrique ye akozela ngoni wana kozala député te ngai nakodimine pouvoir na ngai nga naza père spirituel en tant que chef spirituel naza likolo ya makambo wana nyonso nakopesa conseil na badepute na baministre na badirigant nyonso nakoki kokende te nazala camarade na bango mpo batretaka ngai collègue na bango na moma oyo bamosusu mpe neti lelo nga soki nake
Ce qui n'a pas dit comme madame pour le pouvoir, pouvoir, opposition. Bon. Le cas la makambo ya opposition, forme ya opposition on a chepé la kanangote pour examiner les bâtiments qu'on opposé yango. Ngana libaka opposition constructive. Na libaka opposition moko vraiment la sens opposition tenir toute opposition tenir équilibre. Donc elle gauche, elle droite. Au moins ça la bongo. Mais parce que l'opposition à s'opposer à Dakar. Donc le quoi c'est la bongo témoigne ba ko traiter ngana ba ndenge nyonso tantôt azo bien bongo tantôt hasard produit ba injecté alors bongo. Ngai nazomona na vision spirituelle nazotala Afrique ya lobby nazotala Congo ya lobby nazotala ignorance ezali na africain na congolais na yiko na ko éveiller ba ngoto na cause la député même pas président de la République au cause la député même pas président de la République kasi papa Koso en tant que chef spirituel mkolonine kimia ekokota na Congo na ngambo ya politique parce que politique ebongi Congo ebongi politique ndeza ko chapeauter nyasa kasi yo zalia wa Congo ba politicien balaka na ndenge bazako oui ba politicien na biso baza soumis na nzambe te baza soumis na Occident na nzambe te ndeni poto yebi que ce sont des la majorité des chrétiens ce sont des fidèles fidèles ya wapi ils sont fidèles à quoi à la foi chrétienne non à la foi occidentale baza fidèles à la foi occidentale imposition volontaire à Rome. Ce n'est pas la volonté divine. Ceux qui, les politiciens, ils sont assemblés là, qui Nzambe la compétition. Quoi y a-t-il qui sont pour nous? Beaucoup de monde a des désordres politiques. Mais les bâtiments sont dans le laboratoire. Quoi papa qui sont dans la vie, toquer dans le laboratoire. Dit, ennemi commun. Les ananes, les intérêts. Au moins, nous avons fait ça dans la vie. Bazowela bokondibe nazotala na bimaka na kaye bato soki bayebaki que pouvoir na RDC ezali pouvoir rotatif eza kokende omoni nani akozwa après parce que omoni toza na problème ya royauté ancienne royauté wana il y a un modèle avec le paquet